C'est l'image que tout un pays attendait. Quelle accolade, mon Dieu! 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, il y a de cela 4 ans jour pour jour depuis que chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azala na sommet ya l'État. Bilan naye ezali jugé très positif na ba secteur nyonso ya vie nationale lokola na économie en passant na social, politique, sécurité, diplomatie, tikokoma na justice. Na côté politique, esengeli kovante notamment mise en place ya CENI pe volonté manifestée na président de la République pour l'organisation ya élection na délai. S'agissant de l'économie, budget tel que revu à la hausse pour l'année Oyo et essentiellement ba performance nyons sont enregistrées na mobilisation ya ba recette depuis entrée naye na pouvoir na Oyo étali social tokoki ko évoquer gratuité et enseignement. Concernant justice peuple congolais, ezali ko affirmer que nangonga Oyo ata prisonnier politique moko azalité pe bazali ko kumisa ba action initiée par justice contre banguna ya démocratie ainsi que ba détourneur ya ba fonds ya l'État. Peuple congolais Oyo amema Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na pouvoir ezali ko juger bilan na ye très positif pe bazali ko souhaiter deuxième mandat pour na fils biologique ya Sphinx ya limité. Mukwantombolo Fachi Beton Wumela. Keyo